Mbote eza ngai Tantine na Njili, lelo na memeli bino elubu na biso lelo ezali bitoko. Lelo tokolamba bitoto, na bitoto na biso toza na mbala oyo babengi yango mbala langa, yango nde mpenza ezalaka bien mpona bitoto. Toza na mafuta mbila, mafuta nde eza sa dépend nde kaka yo moto olingi, so mpo oprefere na huile yo kaka. Naza na ndembi, naza na ai, naza na matungulu, naza na tomate ya mbuma na mungwa, naza na poisson. Yango nde mutu esali ke bitoto na biso elambama ebima kitoko. Awa nazokuta ai na ndembi, nazokuta yango po esangana. Nakuti tomate na ngai na ai na ndembi, namoni esangani. Sikoyo matungulu na ngai nazokata likolo kokata. Sima ya kosilisa kokata nde sikoyo na kosala lokola nazokuta, naye kokuta makasi te, essentiel ka esangana, yango nyonso esangana. Namoni esangani boye koki. Sikoyo nazokata mbala, moyen kotia yango mibimbi eza te. Mbala bitoto bakataka mbala. Sikoyo natiaki mai na moto, namoni ezwi moto, namoni sikoyo nazotia mbala na nga na moto. Sima kotia yango na moto, na kotia mbala moko na d'épice nyonso po yango elambama kaka bongo. Batiaka mbala moko une fois. Oyo nazotia l'épice na nga. Sima ya kotia d'épice na nga, sikoyo nazotia mwa mungwa. Atie mungwa
natie poisson. Nsima kotia poisson nde natangisi mwa mafuta na nga likolo. Nsima kolongola mikuwa nazongisi mbisi na nga na kati. Sisi kotia poisson na nga na kati. Nakangi nzungu na nge toka. Po nazotala nzungu na ngai soki ekomi na etani. Namoni mbala na ngai elembi, sauce na ngai nyonso esangani. Po namoni oke ebeli. Bandeko na bandi bitoto na ngai ebeli elambami. Nalambi yango na mbala natie mafuta mbila natie bepisi. Na kati ya bepisi na ngai nasaleli ndembi, nasaleli ai, nasaleli matungulu, natie mungwa, nasaleli tomate ya mbuma, nabwaki poisson na kati. Yango nde mtesaliki bitoto na ngai ebela kitoko po. Mbote na balandi na ngai oyo nyonso alandi ngai mama Tantine navandi na njili. Napesi bino mbote tomonani mbala nsima. Esagevon vous propose le poisson du terroir qui grandit et pêché au grand et majestueux fleuve Congo, plus précisément à Mbandaka. Donc ce sont des poissons congolais de père et de mère. Ba papa ba mama bandeko, bo lembate, bo somba nzombo mongusu, bambisi oyo, ba pala bango na mama na bango azali congolais. Bo benga na numéro 082 63 55 805. Pona ba commande, pona koyeba talo, pe pona koyeba esika ni mbisi ezali. Nous pouvons vous livrer le poisson, donc n'hésitez pas à nous contacter. Peu importe avec quoi vous allez préparer ce poisson, il sera toujours excellent. Goût! Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Monseka de Malewa moderne.